Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Descendant. Bana poto, bana partout, balandi avis du public. Émission absolument linga émission absolument sepelana. Émission où la kabiso d'information na source. Bandeko na saki vidéo bomonaki sur moi na oyo ba rapatriaki depuis Québec tina Kinshasa pa ya maratre na ye Niclette. Et sali bato belé pasi et sali nga pasi en tant que humain bandeko pe balandi misu bazo benga nga bazo lela. Babi motema bwe Niclette azu yango wapi? Misu abenga bi Niclette okansa Canada eza paradis. Dani papa ya Stéphanie ozoloba nini mwana ye na Québec akoma na Québec et pas papa na ye azana esengwa mona papa ne ata pour la première fois bakomi ko torturer mwana bazotika mwana ye moko na ndako bato nyonso babimi ko beta mwana bakomi tina niveau marâtre ya mwana na akesubela mwana na munoko. Oh sacrilège, pourquoi ça? Ah makambo euti wapi? Biso ba Congolais toza mutema malamu tozaka hospitalier toyambaka bato tozaka keya vraiment très bien na bato nyonso. Mutema mabebo euti wapi? Nake kosala vidéo ti na keti epa ya ba mama ya ba koko ya mwana ba epsinga koko auti koko mwasi auti Canada batikali komona ete problème ngo nini? Babi mwana za ndoki ye mutu ko changer sexe ya bébé oyo marâtre fala bota kindoki yango ya ndenya na changer ba sexe. Kasi wana to andocha bona hospitality mutaye maternité otuni olingo bota mwana nini? Allez Stéphanie alinga bota mwana mwasi ba pese mwana mwasi oyo na hôpital boy ba esa kuna échographie bota mwana mbali kuna olingo bota mwana mwasi. Stéphanie alobi changer a changer to ça ndenge na Niclette bande oboli msanga lelo na koloba mingi te mais na ye po na kaya mwana oyo Stéphanie bazongsi mwana awa lokola koli mwana ye moko bakangie kaka balati ye nini jaquette moko na babuti ale mwana kiti na aéroport na babuti neti mwana linga beta telematch mwana zolela na tuni mwana bongo so babioke papa bi jamais na okende suste. Ah tala nde mwana komi traumatisé na osepela boko Sanderson tolanda nanu mwa mukie ata quelques minutes ne mwana zo expliquer makambo oyo basalaki na Québec bongo tozonga lelo na ozwa ba appel donc boko benga na WhatsApp na imo na ba réseaux sociaux nyonso bengi ozo pesa avis na parce que toi na vie du public ozo réagir à chaud. Niclette asali malamu Dani papa ya mwana pourquoi zo lobate depuis pe bazongsi mwana Kishasa mikanda ya mwana eze pa ndeko ya Dani pa oncle Dani ti lelo na zongsi mikanda te bandeko tolanda nanu ndenge mwana na ye moko explikaki bongo tozonga na banda koyamba ba appel na biso. Stéphanie nani? Stéphanie Mboloti. Obanga te loba makasi bato nyonso bayoka yo bonisko santé. Santé za bien. Obanga tina banga te. Loba makasi okendaki Canada après bazongisi yo bongo bongo jo okendaka nani yaki yambo na aéroport mutayambaki na aéroport zaki Niclette. Nani? Niclette. Niclette aza nani pana? Aza nani pana? Aza mwasi ya papa abiso. Après ma Niclette azu yo boketi na ndako. Ayambaki yo très bien? Oui. Comme na ndako ba peso bloka olia beta du solo. Bachika nga na ndako nga moko ni bakanga nga porte bango babimaka. Na novandaka na ndako nga moko nalala njala na ndako naliaka te. Maani kete asubeli nga nilongi tango toke na aéroport. Asubeli yo? Asubela nga nilongi. Nilongi? Ape tango akenda kotika na aéroport babina bosani na vie. Alobi obosani na vie na yo zaki ofinga tena ndo ofinga bango te. Bongo basubelaki opona? Nga mo navanda na nga ayo subela ngai. Mais kuna ya ndako okendaki epa ya papa Dani. Papa Dani aza nani? Papa na ngai. Papa na yo? Ntango okomi kuna okutaki mpe bana misusu?
bandeko nao bango bazalaki boza osola na bango bien bosaka na pe est-ce que oyesa biso na lisolo ebandaki ndenge nini ti asubela yo asalaki yo nini asalaki ngai pelo te asubeli yo kaka bando obeta chaque jour Niclette abetaka yo na Dani bando obeta ngai baza obeta mpona nini nga avanda na tala TV bango babandi otuna bakeso nga aboyi na nga na bagangela nga yango mpe na banga koloba baza otuna bakestion nini bando kuna bakestion yo Stéphanie yo mama bino obela yo kende kuna zonga Kongo pa bino bango bapesi raison babi ke yo ozalaka ndoki ya solo te bakanganga ndoki nazala na ndoki te bango babika yo oza ndoki bayeba yo oza ndoki yo ozoboyaka nga na ndoki so nani yebisa ye bango ke yo oza ndoki mutu te bango moko kaka babi ke yo okendaki kuna obalusi mama Niclette mutanga abotani mwana mwasi plutôt yo balusi mwana ye akomi mwana mobali mama Niclette nde ye aloba abota alinga abota mwana mwasi akomi mwana mobali yango mpe na balusaki mwana mobali yango te yo balusaka ochangeaka basexe ya bana so me babotama te nasanzaka te botama balusaki bon yo oloba yini naloba elo te otalaka autant ozali kuna ntango babeto chaque jour wana moyen ofunda toyebisa ata la police ezalaki te wana banda kobeta makasi chaque jour après bazwi bakangi yo lokola koli bake otiko na avion ozongi yo moko nani akenda otiko na aéroport ezalaki kaka bango kaka mais Dani na mama Niclette mpona akati osuki ezalaki kaka ye mutakati osuki Dani oza na basili Comprenez, l'enfant n'arrive pas vraiment à parler, peut-être elle est sous les émotions, mais sa maman est là, elle peut parler. Maman Kopoussana, maman Sarah, c'est vrai, ça fait très mal. Et toute la famille a des larmes, mais on n'arrive pas à supporter, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi ces genres de comportements. Pour ça, maman Fanda, et ça. Et Mbote maman. Mbote papa. Comment on a Sarah? Une maman, il y a Stéphanie Ngai. Na Dani. Relation na Dani za d'abord ezaki mwasi na mobali nga na ndenge ezalaka atika nga na zema moke na ndenge avaja akendaka na se retrouve te Dani abali kuna nga mpe na vandi na natika ye nanga nani basali bamikanda mwana bango mibale na oncle na ye tosudiki kaka tete mwana okende tondimi toadi d'accord te mwana akende po aza mwana nga mpe mwana ye mwana aye kokende ake Canada to mwana ke elika po 2 jours Niclette abengi ye mwasa Dani Stéphanie amayele te Stéphanie kombo na ekutu donc akomaka te ntina dize Stéphanie atanga yango te tobengi Stéphanie tobi Stéphanie est-ce que eza solo te masara bazokosa na bango toyi kovanda elika po do ba 4 semaines na ndambubu aye kobenga Patrick Patrick bino boza bandoki boloba na kati ya Stéphanie boloba na kati ya Stéphanie boa bandoki Patrick abinga na za grand frère nanga Patrick abinga na za ndoki bien ba na mama bino ne boza bandoki boloba na kati ya Stéphanie Patrick abingai papa ko atiki biso na muke ko na maboko na ya mama na mama kam da boko biso lolo de mama so kuma ndoki pas Stéphanie ndenge ni awatanga na kombo soki pe ya Chako mais Chako wana aza donc noka ba Dani moko de mwana na nde Chako to comprendre be phénomène yango te to yeba te soki pe izana nini soki pe zani do to yeba te Niclette asube mwana tina munoko asubeli mwana kobeta mwana wana linga sale délivrance toni to yebite donc Dani akati mwana ba porte tina makolo
donc na libumu ne pe so ni botalongo bien liba mo dana bambe mwana donc mwana abetaki mbata na minu donc minu misatu nyoso ezo bouger donc mbeba nyoso donc mwana avec na ba pota na ba pota mwana lobi bazo bete chaque jour chaque jour étant ba qualifié ki azandoki ba komi ko beta neti délivrance ko beta dans le roi délivrance te ba komi beta mwana donc mwana pena da pena bien te donc mwana aye mwana na ba fièvre mwana donc pas donc mwana ninga da ki de aye pena dimension makila makasi donc osumé ba kisi ndo mo kutu be ça va amemeki mwa bilamba pena donc ezaki na mwa valise amemeki bilamba na ba photo ne nyonso do ba bilamba nyonso pena o sengi ta bimla yango do amemeki nyonso akati bilamba nyonso atumbi na sac na ba sapote nyonso atumbi donc mwana a été le côté aine le côté de bilamba ina onka yango so pe jaquette moko na buta mali na ba livre ka esili aine le côté yango mwana tala ba livre o bandeko yango mwana aye nango celui moi pasi aye na ba livre oyo invité do esili do fa ba mwana ikino ka yango esili ba livre o aye nango eza ya bana batanga asi oyo nandimi teke basombaki yango na jaquette oyo ayaki nango mpona Canada malili ezala makasi ya wili Canada malili mwa bilamba awuti nango Canada yango oyo toyebi te yo ntango oye okuti yo mpo oyeba eke mama azobela te nayeba te mama mpe abela na ye te so kuna ntango bazongi so bayesaki oni bayebisanga mama abela zonga na bana ya papa na yo kuna bozalaki osola bino bien bango mpe bayebi kaka mama na azobela yango ozongi soki obeli ye mwana oyo asalaka ni azalaka bien te dérangeant makasi azalaka na souci mwa makasi azala bien te taka mwana et là je crois elle peut avoir quel âge comme ça 7 ans elle a 7 ans regardez cette fille mets-toi debout s'il te plaît voilà elle a 7 ans. Elle est encore trop jeune, très petite. A peu banda ba classe en kalaté, je pense bozomona. Donc papa na bengsaki na Canada et après va qualifier des sorciers, va sali ou ba ko sala ba torturer, ba betaka chaque jour ndenge moko lobby awa. Après va jongisi soit disant que maman na azo bela aya rapide, aya ko secourir maman na ye nepte moi na 7 ans, ce qui maman beli a ko secourir ye na nini. Allô? Bonjour maman, obengi wapi kombo nani? Merci monsieur Rabi, le journaliste na bengi awa na Canada na Montréal. Kombo nangai maman Odile Kitumba. Oh maman Odile Kitumba. Ah voilà, nalandaka ba vidéo maman. Boni maman. Maman azali bien kaka likambo ya monene ekoleli biso na mutu oyo mwana ya moke ya 7 ans bazongisi. Alors, même immigration canadienne ezali saisie mpona likambo oyo. D'abord ntango oyokaki to ntango omonaki video oyo nalansaki ya mwana yango Stéphane esalaki yo ndenge nini atanke mama moboti? Journaliste Rabi likambo oyo esali chair de poule. Donc tozali awa na somo ya bato oyo baboti bana donc moboti mpona kozongisa mwana na mboka lokola Congo oyo mwana komiti awa na mboka Canada ezali na opportunité mingi. Mwana alobi azwaki ba torture bazali kobeta kotika na ndako ye moko ti basubeli na munoko pa mbanda mama na ye. Merci papa tomoni ndenge nini olakisi biso na bibilike mwana aza na bapota nzoto mobimba mino misato na monoko ekoningana oyo ezali likambo ya somo bato bakomi na mitema ya ebite mpona komonisa mwana pasi mpe kosubela ye amela masuka na yo mokolo mais toyebi te wana ezali nini c'est vraiment satanique, c'est le Satan lui-même en personne. Eza mwa pasi na peut-être solution ni toki kozwa mama yo mtoza mama Odile yo mtoza kuna Canada. Non papa na ngai Rabi solution ezali pe makambo ezali déjà lancé minene immigration canadienne azali saisie na kati ya likambo oyo pe communauté monene ya Congo tozali awa moto nyonso ayebi likambo oyo. Solution ekozwa mwana komaki awa mwana kozongela mboka oyo ayambaki yawa comme immigrante akozonga awa po famille na ye ezali awa bakoko na ye bazali awa
donc mwana akozonga awa na kati ya Canada na Montréal. Merci beaucoup maman Odile depuis Canada. Nayebi te so message mso bakise ezali. Bon nakosenga na bato oyo bazali kosala makambo boye oyo na kanisa ezali ya suka po tosukisi bango pe basuki. Apo mbala msu pe ezali na Belgique ba mapasa moko wana bazongaka boye soit disant que bandoki. Ezaki na France. Na France voilà. Oui. Tokosala likambo il faut tokale ngo ezalaka te dokuta. Soki pe ndoki ezali spirituel epikisama. Batika bozoba oyo bango baza kosala bana bazali piqué il faut mutuna bango ezala tranquille pe batanga ba classe na bango. Merci papa. Merci beaucoup maman. Merci, au revoir. Voilà, là c'est une dame qui vient nous appeler depuis le Canada, maman Odile. Et maman Odile, ça fait très mal, batebele bazo regretter na comportement ya boye. Ezo sala vraiment pas si mingi na mutema. Et mutu mwana uti awa ya Willy, mwana uti awa keti na Canada et kasi mwana uti awa keti na Canada et puis bo refoulé ye à part ko refoulé mwana bo torturer nanu mwana ko beta ko sta mwana makambo mabende mwana ko tika mwana ndaku ye moko na ebite ngaza na Canada te na za ana Kinshasa, mais ça m'a fait très mal en tant que humain, en tant que mukolo ya Willy Wilson Bilili. On est là avec toi et yango bandeko bozo benga biso na mingi ba benga nganese ba te bo benga bo passer na zo ba réaction na bino à chaud to total act oyo to suka nango wapi eza malamu te tango do sala mwana ya batu boy yeba ke yo pozo bota yo poza na bana mwana ya mutu zwe lokwa mwana yo. Voilà tozu so appel mususu awa mbote mama kombo nani obengi biso wapi mbote kombo nani obengi biso wapi Christine na France. Ah na France obi olobi nini par rapport ya acte oyo ndeko asali mwana ya mbanda na ye Eza pasi mingi na motema eza pasi koloka makambo ekomi mingi donc ezali soko ntimi koyamba mwana yamba na motema moko soki problème ezali tosolaka esika tozali na mboka mopaya deja mwana sa ye eza pasi kokotisa bana awa na niveau ya Europe na mais balobi ke aza ndoki ye mutu achangé balobi ke Stéphanie mwana zando ata zandoki tozoyoka kaka kuna na fruit ndoki soki kuna makambo ono ebimaki baswaliyaka te omemi mutu na kati ya epai ya basali ya nzambe soki okokite bino mpo na kati ya ndako soki osambela okokena komona motu ndoki mpe papa likambo na azokamwa mpo okoki komona motu ndoki seki fo ye mopoza na ndoki mpo omonaki ondeli oh Nikleti mwasi ya papa ne akalifie ndoki seke ye mpe aza nazolobaki mpo makambo ekomi mingi ekomi kaka mwana yaki eza boye bosiko bomoni kindoki yango ndengeni yango question na komi kotuna bana mikebe kotala émission nayoki motema mpasi mwana azokokoloba te une petite fille de 7 ans bafo ozala na motema ata mabe ezali likambo basola basalela nzambe bazali ebele église nyonso tolingi kokende ya baéglise de réveil ezali oke mpo bakatholike sola mema mwana ok sola mema mwana makambo ezali mpasi mingi na motema likambo boye botika yango te kuna ata mwana soka ozonga te olanda ya bango quand même ambassade ya mboka ya Canada eza kuna na Kinshasa bokende koexpose problème wana il faut kobanda kolandela bango mpo makambo oyo esila po ekomi habitude tovivaki ka o na Belgique tovivaki ka o ekomi kosala mawami omini kutu bakako bayebi te ezolobama te oyo ezosulaka na famille ebele ya boyebi te ezosuka makana na famille bazozongisa bana boyebi te il faut kosala sikoli makambo ena maboko na bino tozosala misala ya kopanda sango en tout cas merci mingi nzambe apamba bino na mosala na bino likambo bobana koyeba yango ntina suka bokepe ati na ambassade toyoka pene ekoke famille wana peyo eyamba bango esanctionne bango mpona baakta boye esila mwana ena oyo akoli na kokomprendre pas une petite de 7 ans c'est inacceptable soki ye mwasi wana asali likambo na 7 ans basalaki yango maman na soli na mwana akomi traumatisé Stéphanie akomi traumatisé basubeli ye balobi aza ndoki ye mutu achange mama na ye mwana ifa bota mwana mwasi tout ça c'est des histoires tout
ça c'est des histoires tozalaki toyebi te toyebi kaka likambo soki ezali bato bapesaka so mabe ezali moto alukaka toujours des excuses esika ezali nde babakaka baexcuse ezala kaka po atuluka kose défendre mais en tout cas biso mokina oyo namoni nalandi émission ya mwana ndenge mwana azali en tout cas eza baexcuse bapesi autre chose mais otika bango boye te fo kolandela yango mpona mwana na traumatisme basali mwana ya 7 ans fo kokende na ambasade bayeba ke batraumatize mwana ya 7 ans il faut yebaka bato basali ok ça doit servir de leçon pour les autres parce que bakao venda iloba yango insiste na mpwana ke eza mingi na chaque pays ya europe bana bazoya bana mingi na bafamille mingi baza traumatise na bahistoire mingi bazoyebisa bino te makambo eza ebele makambo ofo esila bino nde bapandisa ngo te makambo vraiment merci beaucoup maman oba kutu kombo nani maman Christine depuis France. Oh merci beaucoup maman wana nakanisi maman Odette de la foi merci beaucoup maman bandeko bobenga biso ba réaction amine ezosala moi bientôt kozwa solution merci vraiment maman nakanisi Anita Lelo super nakanisi bongo ba maman oyo baza na motema ya ba maman wana ezalaki maman Christine depuis la France ça pasi komona makambo aboye ba congolais toujours pourquoi ya Willy Wilson na yamba susu appelle mususu voilà allô bonjour. Oui, bonjour, monsieur Rabi. Obengi wapi kombo nani? Vous allez bien? Ngai kombo Maman Meda. Nava na l'île la France, hein? Oui, Maman Meda. Bonjour. Et bonjour à toute l'équipe et à vie du public. Na lundi émission concernant moi na wana barapatie na Congo. Oui, Stéphanie. Donc Stéphanie, oui, na lundi, mais vraiment pour un enfant, ça fait du mal de voir Yaoyo comme moi, Ndengazoko se plaindre et qu'apporter haine. Ce n'est pas bon ça. Hein? Moi, donc il faut qu'on ait quand même ce qu'on veut au fait, nous les parents, dans la vie de nos enfants. Hein? Il ne faut pas traumatiser un enfant comme ça, non, c'est pas normal ça. Pour un enfant de 7 ans déjà, donc c'est pas n'importe quoi. Pour la émission, Nathalie Pays anime Kwakala depuis Canada, elle a un peu mentionné tout ça. Donc, c'est traumatisant pour un enfant, ça ne se fait pas. Vraiment, elle est traumatisée. Ce qu'il n'y a pas, c'est ça. Moi, à 7 ans, elle va qualifier de sorcière, qui a changé sexe. Il y a moi, maman Niclette, Yeka Kamutu. Zanchor, Babani Gobete, Bakati Souki, je pense que Monaki a traumatisé en Nenga Sakanate. En tant que maman, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la femme de Dani? Maman Niclette, déjà, je suis désolée, tu n'es pas une bonne mère. Osa une bonne mère et puis Osa une mauvaise femme à côté de ton mari, monsieur Dani. Donc Osa vraiment mérité éloge la personne maman té. A mérité en wata mukete. Déjà ce qu'on a stipulé les changement de sexe d'ailleurs, il y a bébé Osa à liboumou. Eza déjà archi faux parce que la échographie quand balaksarani ba remettre ba document, les autres comme un système ba CD, on peut sur CD vidéo ils ont justifié sexe à moi na yo. Donc à l'accès au moins ça a prouvé que dans date à que n'aka moi moi si a solo ba pesa ki ba document nango. Est-ce que azala biloko na nyos? C'est Stéphanie qui est venue changer les sexes de l'enfant. Mais comment na évité bando kiango bon na évité ngala kol na poto ya rabina depuis âge à 10 ans. Donc croire vraiment la sorcellerie c'est difficile pour nanga personnellement. Toyoka ngo on va toyoka pe ba Congo mona ke bana mutu bwaza kandoki. Oui, c'est vrai. Mais ndokeze le romo est superstitieux. Tout le but de parler de la sorcellerie, c'est superstitieux. Et ça c'est réalité, je sais pas, ce que c'est solo. Na évité. Mais ce que ça passe au Canada ya mwana ti siko eza maboko ya noko ya monsieur Dani oza papa ya mwana et bazo benga ye nano remettre mikanda na te. Mais maman ya Stéphanie ayebi ba kombo o le basaki ba démarche mwana akende na aya na sol na biso a asalaki ayebi ba kombo mwana te il suffit bango moi pour moi c'est aller droit au but directement. Moi je réagis étant qu'une mère, étant qu'une occidentale, bien sûr qu'il y a des congolaises aussi, mais na kol na mboka oyo donc na koko accepter jamais maltraitance ya mwana. Na koko accepter ça ne passera pas. C'est ça. Tout que j'ai fait des études là-dessus, ça ne passera pas. OK.
Oui. Donc il faut que là moi dans le secteur médical, moi à mon ba médecin o ba kozo ba photo ya mona wana, ba sali ba papier, ba attestation médicale légiste. O ba me mango na ambassade à Canada avec le nom de la petite et tout donc identité complètement là, va déposer plainte. Une plainte contre cette femme là et son mari. Ok. Oui, pour moi, donc il est la base wana. Merci beaucoup, madame. Et ça fait très mal comme ça. Vous voyez, toutes les femmes sont en train de regretter et de condamner ces comportements. Je ne sais pas. Mais jusque-là, parce qu'on parle, nous on parle. En fait, nous avons le problème, Moko. Voilà, le bango Zenga. Tu as le problème, mais on n'aura pas une solution. Déjà, si cette démarche-là allait déjà vers ce que je viens de vous proposer et que vous allez déjà bien. Au moins certains parents awa babenza bana bango bakobanda kobanga po bakomona ke komi makambo ke bakomi kofunda bango de la partie Afrique. Un enfant qui frôle le sol européen, qui frôle le sol, dès que ma colonie est frôlé, Namboka Oyo a commis sous la protection de l'enfance. Oui, oui. Donc, et cette femme-là a commettre acte de barbarie. Vraiment. Les Irine les a poison. Elle est quoi? Elle est là qui n'a pas quand j'ai regardé l'émission, j'ai pleuré. Hein? Un enfant, ça se punit. Un enfant, ça se fait pas battre comme un animal. C'est ça. Hein? Ça se fait pas battre comme un animal. En plus, on dit que cette dame-là, elle a des enfants. Ces enfants-là sont vraiment ces vrais enfants. C'est qu'il y a un matoton de ces enfants. À cause de la démarche n'est pas la question. Pardon, papa Nangarabi. On sait la démarche. D'abord pour commencer. Parce que mon gars a enquête. Et surtout qu'il s'agit d'un mineur. Et ça, enquête, il y a mineur, il y a moins de 15 ans. C'est une loi qui est punissable ici. En occidental, c'est punissable. Merci beaucoup, madame Moda, vous avez dit? Oui, Meda, oui, maman Meda. Meda Moukouna. Maman Meda. Je vis à Lille, oui, je vis à Lille. Oui, merci. Donc, beaucoup. j'ai 5 enfants. Okay. Je suis maman de 5 enfants. Mon fils est né à 23 ans. Okay. Donc, je sais de quoi je parle. J'ai élevé mes enfants ici. Ils ont tous grandi sans être battus. Donc, normal. Merci beaucoup. Et ça, première fois, ouais. Et ça, première fois, tout le monde peut pas si je me trompe pas. C'était la même chose. Et c'est normalité. Merci beaucoup, madame, pour votre intervention. Merci pour ça, madame Moukouna. Et... Merci beaucoup. Merci. On poursuit, ça fait très mal, vous voyez. Je compte vraiment sur toi pour me tenir au courant pour la suite, ok? Ok, pas de problème. Vous serez informés. C'est ça notre travail. Vous voyez, ça fait très mal. Et tout le monde est en train d'intervenir. Ils ont des larmes aux yeux. Surtout les mamans n'arrivent pas à supporter. Comment une femme peut réagir ainsi sur un enfant? Même si ce n'est pas ton enfant. Un enfant, déjà... oh là là, vous voyez, la dame a des larmes aux yeux. Ça fait très mal. Est-ce qu'une femme peut réagir ainsi? Je ne pense pas. Pourquoi? Ce sont des mamans qui mettent des enfants au monde, location familiale. C'est ça la réalité. Parce qu'une maman qui fait son enfant par amour, à côté dans la location à côté. Merci madame, merci. Merci vraiment. Merci beaucoup, Rabi. Merci. Et c'est un peu de supporter. Je suis de cœur avec toi sur cette démarche. Vraiment, je compte sur toi. Non, c'est la suite et tout. Tu me tiens au courant. Bon, on a vraiment ma médecin. Et puis, on s'adresser à l'ambassade à Canada. Merci. Ça serait bien. Merci. Ok, merci. Ok, au revoir. Vous comprenez, donc on a des larmes au cœur, on a des larmes aux yeux. Ça fait très mal faire souffrir un enfant comme ça. Et moi, dans la place moko, dans la société, moi, il faut que protéger moi. Il faut que faire des sortes que moi, qui est le bosso. Mais comment à niveau qualifié, moi, un sorcier. Bon, à cause d'un sorcier. Pourquoi ne pas l'amener pour être délivré? Même si c'est un sorcier, bana oyo maman Niclette Obotaki avant. Yeka comme t'as changé ba sexe na bango. Je me demande. Est-ce que moi na wana yeka ka mutu aza sorcier ya bandoki nyos? Je me demande. Pourquoi faire ça sur l'enfant? Bande ko bois partout dans le monde bolanda. Mingi baba ba ko benga ba réagir yango tozo ba réaction à chaud. Na ko meka ko benga pe maman Annie Makwakala, journaliste oyo. Azaka na Canada, na benga mama Annie Makwakala et
Voilà, je vais tenter de chercher. Vraiment, Wilson, Bogo Sanderson, pour comprendre les bisous. Tout ça, l'ango bouillé. Voilà, j'ai le numéro de maman Anima Kwaka là. Ah, banana, on binga un téléphone. Tout ça, la passe mingi. Boyo, ils ont sonné et ceux qui je vais appeler, je ne sais pas si elle est au travail ou bien elle dort encore. Et ça fait très mal lorsque vous avez beaucoup la bana ndengwana. Bana baza fruit ou utaka na mariage. Les fruits à bolingwa batumi balé. Cet enfant n'avait pas voulu devenir au monde comme ça, elle n'avait pas voulu devenir au monde à travers M. Dani. C'est l'amour de M. Dani et Maman Sarah qui a poussé à cet enfant de venir au monde. Elle ne savait pas qu'un jour elle devait faire un tour au Canada et puis être rapatriée dans des conditions. Il y avait un monsieur qui m'avait dit qu'il était à l'aéroport lorsque moi, Zonga, il a regretté, il m'a dit Rabbi, je vais aussi appeler pour intervenir et je vais tenter de chercher son nom. Et bien voilà, on est là donc avec Anima Kwaka, la journaliste Oyo, Azakuna à Canada, Bisika Makambango Ezali. Bonjour Mamani. Bonjour papa Rabbi Mavina, merci beaucoup. Ouais, aux en direct, dans l'émission Vie du public, Wilson, on est là avec Anima Kwaka là. Yo mutoza kuna dossier ya mwana Oyo Stéphanie ba rapatria qui est pas ya mbanda ya mama na ye. Bozu yango ndenge nini kuna? Papa, moni ngai mutu na benda pona makambo émission likambo mwana o en tant que parent, maman ya bana. Oui. Likambo wana ezonginda et puis jusqu'à ce que mwana ana kolongola bakolo na Kinshasa akoya na Canada nde mutu nange kozala ngana na mobali ya mundele mais na mobali nanga mundele azokoka kolala te parce que nazo recevoir ba émission ba appel tout le temps à chaque seconde. Likambo wana Niclette c'est une sorcière. Azo mobali na c'est comme si azo mobali ne Dani atia na kati ya mbeki ndenge biso baswali tolobaka likambo wana batu tout le monde entier États-Unis batie makambo age si s'agit pour ça la contribution SOS pour na mwana wana longwa Kinshasa akozonga awa au nom de Jésus nga mutu na sala ke mission na nga ani makoka na fai na Montréal. Oui. Numéro nanga ezapé kozala affiché tia numéro nangai bato bakobenga babenga mena osala émission sikoyo pona tozwa na tema ba $10 poto tindela mama ya mwana na bazwa na no soya ya mwana en attendant parce que envoya ton émission quand tu as fait l'émission ndenge mwana zo tambola na façon moni ba livre wana ba tindeli mwana wana ba tiena mwana na godoma soki babenga ngo de matokenda na basaki na musala na Canada na Montréal. OK. Azu ba livre ba sombaka na ba moto mona oya pamba papa benga au village de Valais nde asombeli mwana Niclette je te dis au nom de Dieu okoko kanga te pona mona ba menace non na téléphone na menace ça fait 8 ans Niclette azo menacé o pena ki Niclette a menacé na téléphone azo tinda bato ba benga je ne suis pas gamine Niclette, je te jure. Attention, continue ba soi-disant ba police ya faux. Police ya moko alinga kobeta mwana te gouvernement soko okobeti mwana to mwasi oke boloko. Azwa libala tala na poso ba mingi tete mana na kanda na osape émission. Merci na batutu bazolanda nga mutu na bimisi likambo wana. Soki nga na bimisa ki te papa ya Dani comme le papa Odor. Na papa Marcus, je me suis donné corps et âme ya kokende tina ndako ba Niclette ba boko ya manga na ndako na bango batiki nga na restaurant bango bamona ki déjà voiture à papa tilingi zo circuler c'est-à-dire que ba comprendre que nga na yaki na papa je ne pouvais pas aller toute seule na restaurant wana to na ndako ba Dani peut-être likambo moko ko yela nga comment mwana ya 7 ans akoko balusa sexe ya mama na ya bébé ya mama na soki mwasi ya papa ne na kati ya libumu inconcevable. Jamais na mona ngo bana mokili ezala mokili. OK? Oui. Merci koyo papa na ye monsieur Dani azoloba nini? Akoloba nini poza na kati ya mbeki adresse ya Dani azali eza adresse la fille ya question Niclette. OK. Niclette ezaki na problème akobota kenda Kinshasa po akiko kota banganga kuna ndaba ndi kobota ayena zemi ya 8 mois. Ngai ani na yebi yango. Oh. Kaka na minicho kaka na mewi azaki na problème akoboka Niclette azaki na mota mi ayawa na âge ya 10 ans na Montréal na ba pare oyo basalaki bakangaki bango na mariage Niclette abembana na bango
baparent na ye yebi eloko nini nazoloba. Oh là là. Niklete c'est une fille très impolie moyibi ndumba ya Montréal. Oh. Oyo nazoloba soki nazokoza babenga papa ya Dani. Po papa ya Dani ça fait 4 basolaka na Dani te depuis abala Niklete. Oui, ata tant tosali vidéo koko Dani aya kuna ayi bakutana te. Pourquoi bakutana te na mama Bokilo na ye? Ça fait 4 basolaka na papa na ye Dani. Combien de fois Niklete abwaka Dani na libanda? Combien de fois on a dans le banaza sur nango? Je suis prête à que la police devant la police. Au moins une vidéo bien bosani na mwana. Au moins une vidéo na soma bina memangai ya ni makwakala. Na memangona la police. Na Niklete na Dani. Mage baza ba canadienne. Citoyenneté canadienne. Bako zongisa bango na kisa sebe bo souffrir. Soka batie tembe leo toza dimanche. Toza 14 na Montréal. So bateka tembe. Ngalobi lundi na za ba congé. Nabaki na okende France na okende moi kosala tour na France na okende soute na osukisa kamona tina so bateka tembe lobby na obenga police. Je sais qu'est-ce que je suis en train de dire. Na obenga police na memi bango vidéo wana kaka ba transmettre en français ou bien en anglais. Tout le monde balanda au moins na denga zo bande bazongisi bana na ba livre ba so na magasin village de Valais. Magasin village de Valais ko to gambela te gambela ko to za moi bien. Eza ma magasin net bwa kanzo to ma mwana yaka na eloko. Kowet. Vous comprenez? Oui. Ah. Bazon si moi n'a même pas valise ya mukie ba bébé ezali. Valise ba bébé à 1 an, ba 2 ans, ba 3 ans, ba 4 ans ezali. Comment cause na mutema mabewe Niklete na yebi kombo na mboka mena otanga te. Na olobe loko nga na zoloba. Je suis sûr de ça. Bato tout ba olanda nga na YouTube ya nani na site ya biso ya Didier Masuki ngande mutu na tinda bino bokota kuna et puis c'est une histoire vraie. Bato a Canada toza prête ya kokende kosala marche d'ici mercredi tokende tina ndako ya Niklete na yebi adresse ya Niklete na mobali na ye. Ndako wana eza ya Niklete. OK. Eloko ba weleli parce que Niklete alingaki te ke mwana na ya adresse wana Daniel alingaki akomisa mwana na classe. Niklete amobi alobi te okokomisa mwana na classe awa te parce que adresse ezaka ya yo te aboka Daniel na libanda au moins 6 fois. On a la juste information sûre et certaine. Très bien, merci. C'est triste. Merci maman Nima Kwakala pour na musalo zosala kitoko ba émission na yo ezo construire ba enquête zosala c'est très bien. Merci pour ça et puis merci en tant que femme aux en souci à bana. Merci beaucoup papa na biso beaucoup ta la vie du public boyo kama kamunga na bima kamuna lobi na cosité ezate ki parce que na oui na zana kanda ça fait une semaine azo la la té ba belinga na ndako na ba j'ai pas beaucoup à dire là je suis déjà monté là oui, donc ba mingi te médicament na loba soki Niklete na Dani papa ya Dani to zana na contact chaque seconde les kamona zo loba so na zo ko sanza ba lola bomba mais puis ba to belé ba témoigner ma bé pour na Niklete. Oui. Enfin, na papa Bokilo, sexe ya papa Bokilo, ngai na voiture na zoyoka. Na téléphone na ngai. Oh. Numéro na ngai za plus 1, na numéro na ngai Canada za plus 1 514 290 6826. 500 plus 1 514 290 68 26. Numéro na ngai za muto otia tembe. Na za ba conversation tout ya Niklete na Dani ndenge ba o torturer mwana na Canada. Enfin, le sexe, il y a papa Odon. Comme papa va Dani Odon. Je suis déjà monté Boli Misangandi Nazoba parce qu'il n'a se donné corps à Boli Misangaba. Ma téléspectateur, ma télé, vraiment Boli Misanga, je m'excuse. Thank you. I'm so sorry. Thank you. Eh bien voilà, c'était là donc Anima Kwakala qui nous appelait. Boyebi aza journaliste abengiso depuis kuna na Canada bisika makambo ezali azo traiter makambo yo. Bandeko tozo kende wapi? Tolo tosuka kaka te to komi wapi? Tota bisika to komi. Tota pe bisika tozo kende. Merci à trop et pas mère Eve à Kumu ya pape. Merci pas maman Emeline Nzemba. Oh ya tous pepele ambetelo maman likele mabso maman Emeline Nzemba. Merci pas Anita Lelo super Arsenal. Merci pas papa Duval Kasongo. Babi un mouyaka sans complexe. Un mouyaka sans complexe. Wana kansi mère Marceline Mahama. Marceline. Merci à toi Panabino. Et za moi pas Silikambo. Angèle Kinkela merci à toi Panayo Igete Kinkela, pe fils Kinkela. Tony Boulakati na bosani yote. Eza passe. Mabele ono loba mingi te. Mwana azaki na Kishasa azotanga azofana na epe bien na kan Luka
Fufu et mon année allié, évidemment, et mon année allié, moi ma tembele allié. Papa na Dani, na moi sina ni clet, sobe bazoli kantina ni babenga mwana. Mwana longo Kinshasa na moi valise, ake Canada. Komi na Canada ba komi ko torturer mwana. Kozokisa mwana. Kobeta mwana. Bazongsi mwana na kodoma, saki ka l'école na ba livre moko ba dessin animé atangaka. Ok nango wapi? Et bandeko ebele bana posa ba réagir kasi pasi moyen ya kuyamba bango nyonso eza te. Et par rapport à Ngonga, je crois que peut-être prochainement tokozwa so atandambu. Merci na bino nyonso oyo bu landi biso, merci na Anima Kwakala pour l'information. Merci wana moni papa na biso Duval Kasongo. Wabi Mouyaka qui se respecte, Mouyaka sans complexe. Papa Duval Kasongo, merci pana. Fabrice Nteka, le boss américain. Merci pana yo Fabrice Nteka, le boss américain. Fiston Bastende, FB International, agence assure. Fiston Bastende, très fort, moi m'balio. Ya gentil bouena monanante. Fiston Bastende. Merci pa ya fils Kinkela. Merci epana yo maman Nabiso. Maman Méline Zemba, motema tous pepele ambetolo babi maman Likelemba. Merci maman. Merci et pas Charlie Maloula 3 fois Dior motema José de Londres. Merci et pas Nabinyo Sobolingaka Rabi Maving Abinyo Sobolingaka avis du public. Merci et pas ya la première dame de Lausanne. Merci Koyago Belisha Fumwa Bilele Balobi la maman de Ridge Randi Louawa, un enfant pas comme les autres dit. Merci à toi maman, merci. Toi na sanza ba maman na pesi merci pas maman Monique Kwangunzaou. Maman Monique Kwangunzaou, merci pas na yo. La maman d'Angèle Kinkela, la préférée. Merci pas Nabino. Merci et pas ya Kokonzaou. Merci et pas ya Arsène Modabi, Lévi Cyril, Arsène Modabi, les garçons capables, plus fort que lui n'existe pas. Merci pas Diesola na London, Diesola London City. Merci Silvio Wechi Bomongo et Sanga, Silvio Wechi Bomongo et Sanga. Merci pas Nayo. Merci pas Ladi Galvanda. Tony Boulakati na Boston Yote, merci pas Nayo, merci pas Aristote Kitambala, merci pas Ariane Ochesco, merci à toi, merci à vous tous qui avez suivi cette émission. On est pratiquement à la fin, vous voyez, en cours derrière les temps et peut-être très prochainement pour un autre numéro. C'est dossier ici, toi Nangonan, dossier il y a papa Dani, na maman Nicolette. Ndeko moko esingabi rabi obenga bango papa Dani na maman Nicolette ndenge nini makambo basali ezo mérité te kombo wana ya papa na maman il faut kolongola bango yango mais lokola biso ba edika biso moi bien papa Dani na maman Nicolette mais dossier na bango oyo bazwi mwana na Kinshasa ba ye na poto comme ça mwana na poto ba bani na bango torturer mwana yango idée ezaki nini ozoluka wenza tipo bisika batekaka bana to nini pasi mingi na motema komona ba parents ya boye. Acte moko batnyos bazo condamné yango même si l'enfant était sorcier. Vous qualifiez l'enfant sorcier, quelles sont les preuves? Même si elle était sorcière, on pouvait aller délivrer cette petite fille de 7 ans, Stéphanie. Qu'a-t-elle fait cette fille pour mériter cela? Oh mon Dieu. Tant nous le bango bonazo kamali nanzo to esanga pasi esanga mabe. Nzamba sunga mama Sarah, mama Stéphanie, pe famille Mubimba, Azabino, maman Marceline, maman et je ne sais pas quoi dire encore. C'était là, avis du public, votre émission. Nous avions vu Tojiba avis Nabino, Tojiba réaction Nabino et Tokutani Basima numéro Asika. Merci Wilson, merci beaucoup Sanderson dans le montage. Merci Didier Masuki Ali. Ciao. Ah ouais, Kakebeti. Ce qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse des Sarons.